Honga na koka lisusu kolia soso te ba soso apoto ezala goûté. Est-ce que olamba yango bien? O ba soso akini leki kaka. Voilà. Landa tina suka na lakisa yo comment ko kolamba soso apoto ebima kitoko elengi ndenge ba soso o bande kolamba na kini. Topé en Afrique. Voilà. Première chose, pour na olamba soso ya poto ebima bien parce que soso apoto ezala vraiment kitoko ndenge moko te na Afrique. Ya Afrique ezalaka kemba eza na goût nango olambi okelengi. Ya poto ezalaka na mo ba jar. Voilà. Alors, première chose, base o esimbi soso ana poto po lamba ngo ma kitoko. Ozangisa citron te. Il faut ko tiaka citron na soso na yo tango sombi yango tiaka citron. Lamba kana citron base ya elengi ya soso yango yo. Voilà. Deuxièmement, kozangisa ka ail o te. Ail o basangisa ail na gingembre, ail na tangawizi. Ezanga te. Otiango ail na tangawizi. Troisièmement, kozangisa muscade na yo te ya poussière. Topé soko ozwa o ezaka ya mbuma, ça va kaka yo. Troisièmement, kozangisa poivre noir te. Poivre noir etiaka musuni elengi makasi. Voilà. Quatrièmement, kozangisa bouillon ya poulet te. Kozangisa ngo te. Voilà. Voilà. Bouillon ya poulet epesaka pimbo na biloko. Troisièmement, oyokotia mungwa du sel. Voilà. Soko tia ba biloko boye, après fungoli moto na yo ata na 5, après ozui ozipi soso na yo, ozipi yango très bien. Etoka mwa muki, etoka makasi zo mulungi, après oya otia ba biloko itika. Voilà, après sima au fungoli, tant au soso na esali boye. Alors à ce moment-là, oya skoko tia ba biloko itika to tika la kinani. Awa toza na oignon, matungulu, poireau, céleri na courgette. Alors tozo kinde ko chango. Tozo tia sikoyo ba biloko oyo. Après sima to kanga ngo to zipa ngo susu eto. Voilà, awa to zipi. To kotika ngo etoka lisusu après to ka ko balola. Voilà, tozo changer nzungu ko nzungu eza muki. Voilà, to changer nzungu to kotika ngo boye etoka. Ceux qui déjà ont réussi ko assaisonner soso na yo boye, o gagner déjà, o gagner. Oye kotika na wana kaka ko kalinga ngo kosala mwa sauce pembeni kosopa likolo esili. Ceux qui déjà au sali yango bogani parce que base ya soso eza assaisonnement nango avant olamba ocha ba tomate ba biloko nyonso assaisonnement o to sali. Voilà.